Kinshasa, Brazzaville, pe mokili mobimba bino sobalandi ya Info Plus HD ngaiji de bula la Colombe. Na sepeli lisusu komo na bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tikato fungula basango na biso kuna na Genève na Suisse pona koyebisa bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo na Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies pe apronosaki discours na ye liboso na bango nyonso ba détail na élément on. Ezali bongo mbala ya liboso pour que chef de l'État congolais a s'exprimer liboso ya Conseil des droits de l'homme ya ONU boyeba que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté kibongo bilan na e positif en matière ya droits de l'homme na kati ya République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé ba violation ya liberté fondamentale oyo ezali causé na agression rwandaise na est ya République démocratique du Congo. Sima ya intervention na Conseil des droits de l'homme, chef de l'État a échangé kibongo na ba diaspora congolais ya Suisse na oyo etali agression rwandaise balobela kipe lisusu processus électoral programme ya développement ya 145 territoires pe changement de mentalité wana ezali bongo masolo oyo président Félix asolo la kina ba diaspora congolais ya Suisse. Bosimba pe boye balisusu ke président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolo la kibongo na monsieur Grand il y a HCRP, monsieur Turc, il y a HCDHP, Asola Kilisussuna, monsieur Antonio Guterres, Oyo Azali Bongo, secrétaire général, il y a ONI, Peba Solola Kina Oyo, étali situation sécuritaire na Est, il y a RDC, Peba conséquences humanitaires, Bazanga Kite, Kolobe la collaboration, il y a MONUSCO, Wanande parcours, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Naba séjour nae na Genève. Congolais nyonso ayebi na mikolo ezali koya président français Emmanuel Macron azoya visite moko awa na ville province ya Kinshasa yango wana ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela pona kotuna population kinoise arrivé ya Macron awa na Kinshasa eko apporter biso nini bolanda réaction na bango na micro ya Edith Ezine pe David Mouissoukou. Pona ngala ko sepela même ki ayate po bango ba communauté internationale baza derrière tout ce qui se passe na mboka na biso. Ce qui Rwanda zako s'entêter pourquoi parce que il y a ba konzi ya mineno bazana simana e nde yango zo pesa e makasi ke a continuer ko bunisa biso alors arrivé na ye ngana zo souhaiter en même pas so ki ezali pona ngai na ngana sala marche mongo makasi ka ya te mais lokola mutu na mutu azana vision na ena makanisi na ye nde peut-être ba mususu ba kozala David mais ngai na zakutu na posa même pas ke ya parce que azana na makasi ko condamner Rwanda te. Le quoi mboka zo bunisa biso ke non Rwanda yozo ko agresser de Céleste a condamné te bongo soka ina mboka na biso ndako lobani to ko senga et pas na préoccupation na biso ya liboso guerre wana ya est parce que lisango vraiment wana za préoccupation na biso ya munene za te que chaque jour to da yoka bande ko na biso est bazo ko sila esa esengo pona biso te ngai na sengi na président Macron azala médiateur na biso ka aussi sa guerre wana c'est ça point très moi dans ma part en tout cas ba o bayaka ba portalo mo pete o paso ya oyo asa lo mote ayaka kati ba soroli fide ba so mfalo ba pesie na ba cadeau na ye wana siminzela kei tato to tikela ana ba passe ma mission to message donc ata ye aya te portalo mote sisi biso ne ye mtozo yamba ye mo konza biso président Fati ba fanda ba sola tala mboka ne to souffrir deuxième na mboka ko lui ezate ko melezate misala ezate azone makamwani en charge ne choto ngini wana misala ezala biloko ekita dollar ekita c'est ça que nous voulons. Likambo ya pasi pe mawa o esalima kibongo na commune ya Njili quartier 4 mbwa moko ya munene aliaki mwana ya inane et demi ba reporter ya Info Plus HD bakidaki na nzela pona koyoka réaction ya population nini bakosenga bakonzi na o etali ba mbwa na ville province ya Kinshasa. Salamaki fois passé mais gouvernement lobaki ya kozwa ba disposition mais ba disposition oyo tomoni eza yango te c'est-à-dire eloko wana se répéter lisusu en tant que population tout senga que gouvernement azwa ba disposition oyo esengeli pour protéger population parce que population nde ezo sala que gouvernement ezala to landi yango eza biloko moko spirituel po mbwa oyo to fandi na ye to mesani na ye lelo mbwa ya koswa mwana na ndenge nini donc eza biloko moko ya molili faut ko bondela mingi
Dede oyo ezopousse biso tobokola bambwa na kati ya bandako eza insécurité. Ils ont insécurité. Bakulu n'est pas y, bacriminel n'est pas y, nini miyibi n'est pas y. Il y a des opposés to boko la bamboa. Mais so batale biso les kambu insécurité. Nandimi te ke muta boko la mboa nanda kuna ye surtout bamboa ya modèle wana. Nandimi yango te. Tozo singa na leta na biso ala ndira bakolo bamboa. Bazotika bamboa na bango balesa bango biloko moko ya kanda bazokanga bamba ombwa méchant. Ya normal te. Fallait bakanga bambwa na bango leta landela bambwa e bambwa weza na bandako ba mapango mbwa na eza normal ya kolia soit mbwa eza eloko moko boye très dangereux mbwa ezalaka na intérêt te mbwa so esuyo déjà oza déjà na perte ya makila na yo leta atalela biso likambo mbwa ya bato bakanga yango babomba ngo na mapango na bango eza ata na intérêt moko te yango koto nde ekomi opesa biso pasi tala na minute famille ya mwana wana baza déjà na perte ata bakangi moto yango ake boloko mais bapale ya mwana wana baza déjà na perte mbwa aelo mwa foti na cage oyotike biloko wana air tardif ofongoli ata air tardif te tomona mbwa baotelengana belebele bambwa a bamona batela kini mbwa ko moboma na mutu tala siko badegrese mboka oto vivre ndeni toma bapoya na mboka na biso to ndeni. Info Plus HD Centre fongoli ba porte nango pona yo moto lingi koye ko la régie télé numérique pe montage vidéo habillage yaka kuna jamais opposa la défi. Info Plus HD Production Centre fongoli ba porte pona bino nyonso ba ebolingaka ko batisa connaissance likolo connaissance ko batisa moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo, Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur de l'émission Kobuka la Teyaka. Porte Fongami pour la Bino pour la TV. Tozaka la montage vidéo, na prise de vite. Topé na journalisme peu à BHT, kasi Tozape na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo Régie Télé numérique. Ozala Posa au mixé ba émission Ndengenga na mixaka Kobuka la Teyaka au mixé. Parents, montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Awa toza na sala montage Info Plus HD Production. Toza la poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kalate ya kapo occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozo pesa couper tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza beaucoup ya sika ko ezopesa ma kitoko formation ko ya sur Ali mapateli journalisme wana kufikije muke yaka ozala kosoye kola ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oye kola ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozoko ba pete zoko yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa drone ndenge nini ekapuvaka likolo place awa na Info Plus HD Production formation ya matapamba jeune ke komatisa otuninga isoki centre Info Plus HD Production ezonela bosikate na commune ya Ngaba sime ya maison communale ya Ngaba na benikisanga numéro 38 bosikate yaka po ba place awa eza bongo limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place
David Mwisuku azalaki bongo na triangle kuna na bypass kokamwa embouteillage na ndenge ya kosakana te pe population balelaki na micro ya Info Plus HD. Kinshasa ezangaka na yango kaka makambo te tozali awa na route bypass précisément na triangle vers rond-point botala ndenge embouteillage esalemi awa na ndenge ya kosakana te kasi cause na yango ezalaka kaka ba chauffeur bango moko kotelema ya mabe pe bakumbaka mabe bayebaka te place nini bakoki kotelema yango wana ba reporter ya Info Plus HD bakitaki awa boyoka ndenge population elelaki toza rompenga ba vers bypass ba bouteillage en tout cas ça passe pesa donc tozokoka te soki 5 heures tokomi 5 heures ti tokokoma pokwa na bouteillage tozoyeba te tokosala nini nzela ya bato ya makolo eza te nani nzela bamoto eza te donc toyeba te tokosala nini yango wana tosenga bino bakonzi botalela biso likambo kesho nzela oyo bafungula nzela mpe bafungula bien te tous les temps kaka mbutege esalama a makasi nde bandi boye kosila au moins 12 heures donc ta kivi tobetaka bamakolo boye donc moto le miso kuma misangisa banda ati rond-point toza na tiyangaka biloko ya kosila bosanga na leta na biso ndenga azoki initiative bakofongola banzela abandi na coup de point opération coup de point voye akontinue yango malheureusement yabanda eloko akontinue yango te eti boye akukaki mais kalika bongo mwa mpe makambo esili bongo embouteillage ekontinue kaka ndenge population elobi wana ezosengaka nzela oyo efongwama mpenza ekoma munene po ezali boulevard moko ya munene oyo mituka elekaka ebele surtout ba grand car elekaka mingi soki euti libanda ya mboka to pe na Congo central ezosenga pe lisusu ke nzela oyo ndenge babandaki kobuka pe kobengana batu koteka wana e continue kaka po nzela efongwama ba piéton pe bazwa nzela ya koleka pour que mituka pe eyebaka kostation malamu wana nyonso etali kaka bakonzi biso tolobi kaka Julie Malongi pe Edith Ezine bakitaki bongo na avenue Kianza na commune ya Makala avenue wana ebebi makasi surtout ke bamvula oyo ezobeta mikolo yo bosoto na ndenge ya koloba te esali déjà plus de 2 mois depuis nzela tope avenue oyo ebeba pe ekoma nkele boyi tozali awa na avenue Kianza na commune ya Makala population balobi ke nzela oyo ezalaka en bon état po bakaniveau ezalaka kasi depuis batonga badal tope ba béton oyo liboso ya ba parcelle nde nzela mobimba ebeba po canalisation ya mai ezalaka lisusu te donc soki mvula ebeti mai nyonso ekoma kotelema kaka boye ndenge bozomonela bilili pe bahabitant ya avenue oyo bakomisa na bango yango poubelle pona kobwakaka bosoto na bango na mikro na biso Info Plus HD production boyoka communication oyo Zande ozokuta na mapango oyo eza parti oyo a parti ya place oyo ebebi mituka ezokota boye place ebebi ekomi potopoto na potopoto bato mapango akoto bazwa kobwaka basate awa na bisika biso totekaka na numero 17 tolukela bana matembe salite batie bamai ezotelema mwali totia basani toteka eza te liboso balabala Kianza ezalaka très bien par rapport à balabala mingi na Makala awa mais ces derniers temps Kianza et Bobeba. Et même pourquoi? Vraiment les bosses problème la canalisation. Député pe candidat député ya commune ya Makala aboyeba ke bavola bino nde yango yo na place ya kopesaka batuma ba 2000 1000 fois to pe 3000 to pe kopesaka bango mwa basakombi ya loso bobongisela bango nde nzela bosoki nzela eza te boyeba ke bango pe bakobima te mpona kokende kozwa tumwa baloso la bino pe lisusu tosengi na nouveau bourgmestre ya commune ya Makala meka nanu koinstaurer système ya salongo chaque samedi na commune na yo po degré ya saleté oyo etondi awa salongo kutu bosana po esalimaka te. Les Fous du Français, zali album ya bandeko les Français par la musique bati na marché pour améliorer langue française na minoko ya bana biso bolanda nzembo la bango moko. Nous chantons et nous dansons la grammaire française.
par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Pris par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Pris par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes, c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui
avec son sujet. À cœur de le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. À cœur de le verbe avec son sujet. À cœur de le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Yomoto sepeli la nzembo oyo bandeko ya les français par la musique ce que l'union zongo landa ba adresse epesami na vidéo oyo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai pona kozanga kuyeba kulu. Papa Louis Croner chikanga na lubila yo zila siko yo ndeko na ngai ilenge mbatu papa mama mwana ya muke iponi mbula te oyo baza kobenga na monoko ya France iponi ange te ozoyuka ngai surtout na yo mutu oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kokuma mpe koluba kule eza aca kopewa eza te o nina seme eza te o ewasati eza te eza te tonge te yango nazolakisa yo William ozomona lo William Croner ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingo oyekola français oyeba kutanga oyeba kukuma oyeba kuluba yango kit complet tuzalaki kaka na CD ya pamba mais sikoyo tukomi na baflash landanga bien tukomi na baflash na baflash oyo flash 10 izali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndengo mojo mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na CD moko nyonso oza kutala oza kuyekula oza kuyeba kutala kuyeba kukuma kuyeba kuluba en parlant langue français oyeba kuluba eza mpono nerne soko oyebi kutala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobo soki olingi ozwa flash disk na biso mibale oke na librairie défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du commerce ezwami lisusu na 12e rue Unité pe lisusu na Régulier okoki pe koya na bureau na biso ya les français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. Olingi oyekola pilotage ya drone pe prise de vie na ndenge ya kitoko yaka bongo na centre de formation Info Plus HD. Info Plus et HD Production Center et Fonds de
mpona bino nyonso baebolingaka kobakisa connaissance likolo ya connaissance ekobakisa mwa 1 plus eboyi ya bafilière eza tellement ebele okoyekola na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Lelo tozo présenter bino bongo Régie Télé ya Info Plus HD Production ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission kobukala te yaka ba porte fongami pona bino nyonso pona TV toza kaka la montage vidéo te na prise de vue te to pe na journalisme pe habillage te kasi toza pe na Régie Télé bongo ya Régie Télé ya HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique ozala posa o mixer ba émission ndenge ngai na mixaka kobukala te yaka o mixer. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Awa toza na sala montage Info Plus HD Production ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production tozopesa coupe tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur journalisme wana kushije muke yaka ozala poso yekola ndenge nini bapresentaka bajournaux yaka oyeba te yaka to pe olingi oyekola ndenge nini baanimaka baémission ndenge J'ai des boules à la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production efoni baporte mpona bino nyonso po biso awa bulo toujours sala nde tozokoba pe tozokoba yaka. Prise de vie au niveau filmé awa pe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa drone ndenge nindeka kovoka likolo place awa na Info Plus HD Production formation ya matapamba jeune komatisa otuni ngai soki centre Info Plus HD Production ezoniwa bisika te na commune ya Ngaba nsima ya maison communale ya Ngaba na beni Kisangani numero 38 bisika te yaka po baplace awa eza bongo limité to mpe benga biso na banumero oyo eza liboso ya batelevizio na bino kimamba okokiasi. Merci pour la confiance et fidélité. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Il y a Info Plus HD na Moussala Kitoro Basa Libino. Merci les sous on a les valables les motomoko bien à la bakisela et papa social na bosanité. Papa Evi Makuba wa Zali Molandia solo il y a Info Plus HD. Kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur racheter lita ayeite. Ngaina bino rendez-vous ezalaka kaka awa.